matondo na nkolo na biso na poko na lelo tolingi kopusana na kiti na ye na ngolu nkolo aza nano wana mpe azolimbisa lisusu soki toyepa na ye te bongo ye tobakisi mpe bomoi na biso eliki eza lisusu te bongo soki toyepa na ye toza na maloba manso ya bilaka bongo tokoki kosepela mpe kozongisa matondo epa na ye nyonso asili kobongisa mpo na libota na ye na yambo azali nzambe oyo apesaka bilaka kaka boye tika mpe aloba te me azali nsima na liloba na ye mpo te akokisa yango maloba na nzambe eza lokola maloba na bato te yango ezali maloba na bomoi boye toza reconnaissant mpo te elaka nyonso tozotanga kati na likomi ezopesa biso lolenge na sika ya komikaba epai na ye oyo akoyoka esengo ya koyamba liloba na ye mpe koyamba yango mpo te mondimi nyonso andimelaka nzambe mpe ayokaka mpe liloba na ye. Na poasa na fongoli na apocalypse boye totanga yango na ebandeli ti suka akosala lola sika lola ya sika na mabele ya sika pamba te oyo ya kala ekozala lisusu te. Apocalypse 21 nzambe moto alobi yango alobi yango kaka na nouveau testament te alobi yango mpe na nzela basakoli na ye ayakisi biso yango na nzela basakoli na ye. Jean alobi namoni Yerusaleme ya sika kote epa na nzambe emonisami lokola mwasi na libala bongisami mpo na mobali na ye. Tala efandelo na bato na nzambe nzambe ye mei akozala ye akolongola nyonso tu liwa ekozala te akopangwisa biso bamai pasi mpe ekozala te pamba te nyonso tone kolongwa na mabele ya sika na lola sika elaka nini oyo ya nzambe. Amen. Elaka mpo na biso banembali mpe basi ngolo oyo nzambe apesi biso ekoki satana kopekisa biso mpe teke tosepela mpo na liloba oyo bampasi nyonso ya minyokoli nyonso mawa nyonso komilelalela eza kaka na mokili oyo kasi ntango tokokoma oyo nzambe akani mpo na biso nyonso wana elungwe pamba te monoko na nzambe esi etatoli yango oyo ye nzambe alobaka ezali iyo. Amen. Boye oyo afandi likolo na kiti na ngwende alobi tala ni nasali manso ya sika. Mais nous savons une chose, c'est que celui qui est assis sur le trône, là-haut, s'il fait quelque chose de nouveau... Oyo bato bazo kosala ezali nango ya koleka. Kasi toyebi oyo afandi na kiti na ngwende na soki ye asali oyo ya kosala ezali mpo na seko na seko. Très spécial. Verset 5. Puis il poursuivit. Écrit car ces paroles sont fiables et certaines. Na mlonga mitano. Albi Yohana koma makambo wana.
pamba te maloba ngo ezali solo. Amen. Este tondima maloba wana liloba ngo eza ya bomoi pamba te ezali liloba na Nzambe balingami. Amen. Il a fait connaître à son peuple ce qu'il avait l'intention de faire. Nzambe ye moko atalisi na libota na ye nini yango akanaki ete ya kosala. Ngonge ekomi kopusa na ye pote oyo tondimaki. Amen. Na liloba na Nzambe ekoma solo oyo miso emona te, oyo molimo esosola te, ematina na motema na moto te. Eza bongo kasi oyo tokomona yango wana eloko ya sika kozala mpona baoyo balingi ye. Amen. Alobi yango eza bongo nazali ebandeli pe suka nakopesaka mai pamba bomoya pamba oyo akondima ngai nakozala Nzambe na ye. Kasi bato oyo bayebi kote bato bazwa na décision te balash bato ya miteme 15 bato ya kindumba bato na basoloka bango wana esika na bango eza na ndako na Nzambe te banombeli pe basi. Omoni awa azobongisa eloko mpona bato banso te kasi azopesa mpona baoyo bakolonga balongi. Amen. Boye esengeli kokoba kaka ebele na bato bazobanza bazokoma na suka te. Boye awa bakondisyon moko epeselami abalobi ete bato ya motema 15 bato ya soloka bato ya kindumba oyo bakokota te oyo Bible elobi esengeli kotika yango na makila ya mwana mpate kuna nde elonga ezali. Amen. Matondo na Nzambe na biso na banzete tango tozo tanga maloba oyo tokoki esengo ete biso pe tozala kuna. Amen. Ekosalama lokola elikomi elobi oyo liso emoni te oyo matina mutu ya mutu te ezali oyo Nzambe abongiseli biso pamba te alingai biso yambo esengo na Nzambe na biso te ye alingaki biso tokoba na kotanga pe apambola biso konandisa ngolu na bozwi na ye. Bandeko banso bazali awa banso na tombeli bino lipamboli na Nzambe tolingi kubondela elongo. Nzambe nkolo tezongisilo matondo mikolo ezoleka ngonga ezoleka kasi liloba na yo ekoleka te. Liloba na yo eza molimo mpe bomoi. Amen. Oyo olobi ekokokisama nkolo tondimi na motema na biso mobimba totie elika na nkolo na biso nyo eya kosala makambo nyonso ya sika. Amen. Mpe akosala lola sika na mabele ya sika. Et nous ne voulons pas cesser. Seigneur, tokotika te tolingi posa na biso te tozala kuna na bokonzi na yo. Nous te remercions, Seigneur, d'avoir eu pitié de nous. Natondo kolo na biso ndenge oyokeli biso mawa ndenge obombi biso tikino na ngonga oyo na liboso liloba na mutu ya nkolo na biso. Ne te laissons pas, oh Dieu. Tokotika ote nkolo na biso pambola biso pe mitema na biso
les requêtes, Seigneur. Yoka kolombo na bandeko na biso bamasengi na bango. Qui est dans le besoin, oh Dieu. Oyo nyonso toza na baposa nango yokela bango. Tu es le grand médecin. Yo ozali nganga munene. Seigneur, tu es capable. Yo oza na makoki manso kokosunga. Amen. Seigneur, c'est toi. Kolo. Nous levons les yeux vers toi. Yo nde epai na yo nde totombola miso na biso totala bobele yo. Créature, Seigneur, mais tu es grand et puissant. Kasi oza lokola bikelamu te, oza munene pe koleka. Amen. Tobondeli yo mpo na biso pe, pambola biso pe na pokwa na lelo. Tu veux nous bénir tous. Olingo pambola biso banso. Banso toyeba liloba na yo nkolo. Un cœur désireux. Au Seigneur, avec un cœur affamé. Toza na posa na yo. Mitema na biso eza na nzala na yo. Kolo lobelaka biso. Pe kembo pe lukumu ezongo bobele epa na yo. Oyo lobeli biso esalemela biso nkolo. Amen. Matondo masanzoli epa na nkolo. Tosi koyoki liloba tosepeli. Tomitala. Tomituna mutuna eske na kozala kuna. Amen. Il y a eu des poètes. Balobi malamu. Parfois aussi des femmes de Dieu. Na bana basi nzambe. Exprimé par l'inspiration ce qui était devenu grand. Ba lobela biso kuuta na molimo. Oyo ekomi minene po na biso. Nous aimerions pouvoir exprimer du fond du cœur ce que la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, tolingi kolobela na mitema na biso oyo etali ngolu na nzambe liloba na nzambe na bolingo na nzambe représente pour nous. Et puis nous remarquons pe tozomona combien nous sommes courts, combien nous avons du mal à faire confiance au Seigneur. Tozomona ndenge nini toza na pasi ya kopesa confiance na nkolo na biso na kondima oyo ye azolobela biso. Nous étions de nouveau en Israël. Na tokendaki na Israël. Je dis sans doute la vérité. Na Bible sol. C'était le plus beau. Ezalaki mobembo ya kitoko tosalaki. Et je pense pour tous ceux qui y ont participé, pardon. Cette fois, nous avons parcouru 2040. Awa na Israël totambola 2040 km. De frontière en frontière, il n'y a pas eu de frontière que nous n'avons pas. Biso frontière mondelo moko te o tozanga kumona nyonso tu tomonaki. D'une certaine manière, je me fais remarquer par les Juifs. Na lolenge moboye Mais dans un kibbutz, ba Yuda ba monaki ngai. Bonnes intentions, bien sûr, et elle voulait savoir. Et puis mwasi moko kuna na ba Yuda alingaki ayeba biso. Nous avons eu une grande. To alingaki kusosola koyoka biso. Nous en tant que groupe, Pe tous les Juifs. na tuluku tozali nango tozwaki bokutani munene na bayuda mususu. Et pour la première fois, Pona mbala ya yambo nalobi j'ai rencontré des gens, des Juifs, nakutani na bayuda République populaire de na bato ya Poloni Litzmannstadt. Et Eichmannschaft. cette femme, Kwana mwasi wana oui, mais Jésus était catholique. nabi na ebe Yesu azalaki katolike. C'est compréhensible. Et vous pouvez imaginer ce que j'ai dit. Boko banzelo nga na lobaki. Ce que j'ai dit. O nga na lobaki. J'ai dit. Na lobi boye. Est catholique. Satan aza katolike. Est Dieu. Jésus aza nzambe. Et là, j'ai vraiment éclaté. Wana na gangaki makasi. Et le Seigneur a agi Kolo pe asalaki musala na litei wana. de manière puissante Na lolenge na nguya koleka. sur les cœurs, pardon, de manière puissante
na lolenge ete tosakolaki te banzambe misato ata nzambe boye te. Ezalaki nzela ete tokɔta na mitema na bato. Ezalaki polele maloba na biso ke kotala ete Nzambe na kosambela ezali ndenge moko te. Uta na poko wana mpe na banzi penza moto te moto te koko banza ete toza na mangonga mobo tolikaka mpona kotongaka bato te. Kasi koloba bongo eza na mutuya mpona koreflechir mpona kokanisa. Oyo baza na ba béatification na bango ebandeli na baptême ti na confirmation ba sacrement nyonso to na biloko na bango ba 7 sacrement oyo memaka lobiko liboso te moto akufa bazopakole mafuta kasi soki akei akufi balobi na ye na bao batikali ye akei na nkembo na Nzambe. Nsima nango baye kolekisa na purgatoire bobanza nano lokuta motindo boye. Bato bakomisi bango bato malamu balobeli bango maloba malamu ya sacrement na Nzambe ya bango moko plutôt, mais bazokende nango ti suka na cimetière balobi lisusu ke esepelisi Nzambe amema ye na nkembo na ye. Sikoyo balobi ke Nzambe amema ye na nkembo na ye, balamoko babaluki lisusu balobi ke ya akiti na purgatoire. Etusaki ngai makasi. Biso toza na ngolu ya koloba solo. Bobanza lukuta na bankoto ya bato boye mokili mobimba. Toza na lolenge ya kutala biso toza na ngote bato bakosami na babanda kukosa bango uta mbotama na bango balobeli bango pe makambo lukuta na mbotama na bango sima bakambo kilikili ya basakrema tikilo na kukufa pe balobiki yake na kembo sima o aleka na purgatoire. Kati na biso ndenge biso tozongisi matondo peza na mitema na biso mobimbe pa Nzambe. Ndenge nini baninga na biso bakoyoka biso bakoyeba ndenge keni ndenge nini ya kozala ndenge nini tokokoma na niveau na bango. Dans les rêves, sur les routes, le long des clôtures, car les pieux sont trop pieux, ils ne peuvent plus guère être interpellés. Ils suivent leur propre chemin. Bazolanda bazela na bango. Plus beaucoup dire quelque chose de la part de Dieu. La dernière étape devra consister, comme je l'ai parfois dit, Dieu puisse faire à l'humanité une offre de grâce. Zambe etena suka Zamba kopesa na mukili mobimba oyo babengi offre de la grâce akotalisa ngolu na ye asunga biso mitema na elimo na baninga esengeli okuya pe mutuya lokolo ya biso. Amen. Moto akokende na seko te soko aza na nkolo te. Jamais plus ne revient l'occasion de
consacrer une nouvelle fois sa vie à Dieu. Et un auteur de chansons chante, comme le temps passe vite. Amis, pensez-y. Baninga. Ngonge kozonga lisusu te, bokanisa likambo yango. Pona biso banso. Ngonga ezokende na lombangu. Et qu'est-ce que Dieu a pu faire? Bongo nini yango Nzambe asali na biso? Nous n'avons qu'une seule vie. Tozali bobele na bomoi moko. Nous a donné. Bomoi yo Nzambe apesi biso, c'est vrai. La consacrons à nouveau et la mettons à sa disposition. Topese yango lisusu, ye moko akamba yango. Et nous mettre en bénédiction. Bongo tozala na lipamboli na ye. Une pulsion si profonde dans notre cœur. Wana esengeli tozo bosukumami na kati na mitema na biso pona bongo. Comme le prophète Jérémie le dit. Ndenge musakoli Jérémie azoloba yango. Un feu brûle. Jérémie 20. Alobi ke moto ezopela kati na mikuwa na ngai. Amen. Je ne le peux pas. Jérémie 20 verset 9. Jérémie 20 verset 9. On voit d'un côté les Juifs avec la couverture de Moïse sur leurs yeux. Tozo mona Bayuda na couverture ya Moïse likolo na miso na bango pe bazotanga batamilde. Bazotanga yango pona bandeko na bango na dimanche pona makambo nyonso wana kilikili. Ce qui concerne Dieu, ils savent exactement quand commence le sabbat. Bayebi quand il se termine. Sabbat ko banda mukolo nini nyonso tu bazana yango. Kasi tango Yesu Kristo nkolo na biso a en effet un chemin particulier. Asali nzela bokeseni. Le peuple d'Israël. Pona bana Israël. Un chemin avec nous. Nazo sala nzela moko na pena biso. Et lorsque l'on marche tango sur les traces du Seigneur, tozo tambola na matambe na nkolo. Oh, combien la nostalgie devient grande dans notre cœur. Boni posa na ye ezo ya minene kati na biso tango tozo tambola elongo na ye. Nous le croyons de toute façon. Tondimi yango na mutema mubimba. Nous avons besoin tozo na posa vivante, ete bomoi na ye ezala kati na biso. Aya kati na biso. Tobika Nzambe ye mei. Ici récemment, nous ne venons pas ici à un service religieux. Na lobaki yango awa toyaka o kaka pona musala na Nzambe kaka te, koyoka liloba na Nzambe kaka te, mais toyaka pona koyoka mapamboli na Nzambe tokende na yango. Emporter le résultat de ses promesses à la maison. Nous venons ici avec foi. Mbuma ya bilaka. Sengele koyaka en ecclesia na kondima. Ete tomema mbanu ya kondima na biso na bandako na biso. Avoir des manquements qui pourraient nous montrer le chemin comme percer vers Dieu. Comment percer vers Dieu? Comment? Ndenge nina moto akolakisa biso nzela po tokome pa Nzambe. Nani akotalisa biso nzela ngo esengeli kokutana ne na nzela na kondima. Totangi banso na Apocalypse 21. Je ne veux pas du tout prêcher ce soir. Na kote na poko na lelo te. Kasi na ngende tobondela. Rencontrions le Seigneur. Po te tokutana na nkolo. Que nous le recouvrions à nouveau. Le découvrions. Donc tout le monde est lisusu. Mais des pensées si précieuses ont été exprimées ici. Kasi malobana mutu elobami na Apocalypse 21. Et un matin, nous nous réveillons. Kasi na tongo moko tokolamuka. L'histoire ancienne, tout est arrivé. Makambo nyonso na kala eyaki etikali. Auprès du Seigneur. Wana tokutikali pembeni na nkolo na biso. Il est déjà écrit ici que la ville sainte ekomami aboye descendra engumba na bule ekouta na lola. Amen. Avec tous ceux qui sont
dans la nouvelle. Na bawe banso bazali na Yerusalem na sika. Avec elle. Bakozala elongo na ye. Nous serons auprès. Wana tozala bembeni na nkolo na biso. Amen. Akoya kuluka biso. Akoya kuluka biso. Célébrera la pe tokosepela na feti oyo ya libala. Nous serons d'abord avec lui, auprès de lui. Tokozala na ye elongo avec lui. Alors le tabernacle de Dieu sera avec les hommes. Pe tabernacle na Nzambe kozala na bato. Amen. Parmi nous. Kati na biso. Et il essuiera. Akopangwisa bapinzoli na biso na miso. Liwa ekozala lesu te. Matanga ekozala te, milelo ekozala te. Makambo nyonso oyo tozala ngo lelo ekozala elongwa. Amen. Personne ne peut imaginer quel jour ce sera. Moto akoko banza te. Mukolo nini yango ekozala? Mukolo tokolongwa na mokilo oyo. Chargé de malédiction. Oyo awe tondisami na mabe mokilo oyo. Liboso te tozonga. Ekozala ngonga munene ya minyokoli munene. Tous les hommes sans Dieu seront comme de la paille. Bato oyo bazangi Nzambe bakozala lokola matiti oyo ekauka. Donc mukolo na nkolo bato nyonso bakozala lokola ba matiti oyo ekauka. Bongo moto tango ekozwa yango somo. Wana ekopetola mokilo mobimba. Ekozala ya sika mabele. Tokofanda na ye nkoto yoko. Kasi nouvelle Jérusalem pona mwasi na libala pona libota bana Israël pe. Tant toza kuna on peut encore mieux le situer. Tokumona maso wana ndenge singeli tokope ko tiango ne sika na yango. De Dieu dans son cœur. On a alors à chaque pas une relation avec wana soko to chili lo bana Nzambe kati na mitema na biso na etambolo nyonso tu tokozala bobele na boyokani na ye. Et le bami awa 21:5. Alors celui qui est assis sur le trône dit voici. Oyo afani likolo na kiti na ngbende alobi. Puis il poursuivit. Écrit. Comment? Maloba yango ezali akubosa na te. Verset 6. Il me dit encore. Alibila Yesus. C'est fait. Ekomami. Je suis l'alpha. Nazali alpha. Pe omega. Ebandeli pe suka. Amen. Tout est accompli. Nyonso kokisami. Le jour vient, l'heure, le moment où tout doit atteindre son achèvement, sa perfection, et où nous ferons ce que nous croyons. Mokolezo ya oto komono obiso tondimi. Le prophète Ésaïe 25. Ésaïe 25 elobi en Israël. Na Israël. Ésaïe 25 du verset 6. Ésaïe 25 verset 6. Alors le Seigneur Boyinkolo préparera pour tous les peuples sur cette montagne un festin de akobongisa likolo na ngomba yango feti munene pona libota nyonso de mets gras et moelleux, de vin vieilli et clarifié. Biloko ya mutuya sur cette montagne le voile qui enveloppe. Akolongola na ngomba wana ezipelo oyo ezokozipa bana Israël. Sur toutes les nations. Il fera disparaître la mort. Akolongola liwa. L'éternité. Na seko De tout visage. Ekoza elimo ya bilongi nyonso. Effacera l'opprobre
de son peuple. akolongola soni ya libota na ye. La promis. Kolo na biso alaki yango. Amen. C'est écrit ici. Ekomami awa. On n'a pas lu quelque chose de similaire dans Apocalypse 21. Totange eloko ya bongo te na mokanda Apocalypse 21. Que le Seigneur lui-même sera au milieu d'eux et essuiera. Zambe mo akozala kati na bango pe akopangisa bango pinzoli na miso. Isaïe 24. Ésaïe 24. 1 à 3. 1 à 3. Sachez que le Seigneur vide la terre et la désole. Il en défigure l'aspect et en disperse les habitants. Kolo azo komisa mabele pamba. Du peuple, du maître comme de son serviteur, de la maîtresse comme de sa servante. Na musali pe na bao ya ye, na bao nyonso to bafandi ya mokili. Prêteur du créancier comme de son débiteur. Na oya nyongo, na bao ya senga ba nyongo, na bao ba defisi ba mbongo. Le Seigneur qui a prononcé cette menace. Kolo mokoto alobi maloba oyo, na bato nyonso to ya mbongo. Rien faire contre cela. Bakosala eloko te pona kotelemela oyo maloba na nkolo alobi. C'est Dieu. Zambe ne muto alobi yango. Tous les autres sont des pions. Bo nyonso to baloba kona batindika bango na maloba. Le souffle. Soki balongoli yango pe balongoli bango pema esili pona bango. Il s'en est fini de leur projet. Makamba so banzi ekozala nango lisusu te po nkolo tonga botoli tonga naye alongoli bango pema ata komaloba boni bakobimisa na bibebo na bango eloko moko ekosimba te. Kolo akodonda mokili oyo mobimba. Tongo kobanzi ete kolo na biso bacholaki mokolo ekozala akozala oyo ya kembo toyokisa masoni te. Amen. Mulongo azolo na libwa mabele ekopasuka ekopanzana ma ekotepatepa. Toza na Isaïe 24. La terre chancelle comme un homme ivre. Mabele ekotangwa tango lokola moto alangwe masanga aza kotambola azotepatepa mabele kozala bongo. Elle tombe et ne se relève pas. Akwei pe akotelema lisusu te. Tout cela nyonso wana est en rapport avec le jour etalisami na kolanisa na mokolo babengi mokolo ya nkanda na nkolo. Dans l'ordre pour montrer ce que Dieu. Tokokoma yango na alima pona kotalisa bato oyo Nzambe akani kosala. Cela s'est rapproché. Pe wana ebelemi pe. Isaïe 24. Mais en ce jour-là, le Seigneur demandera compte à l'armée d'en haut dans les hauts lieux. Na mokolo yango kolo akosenga compte likolo na kati na mai na mabele sont ici ceux qui dominent là-haut. Bao bazo konza kuna likolo. Et ils sont enfermés ensemble. Bakangami bakangama bango baso elongo. Nazotanga na journal te, nazotanga na Biblia. Verset 21 et maintenant le verset 22. Na mlongo tukumi bale na moko. Awa tukumi bale na mibale. On les enfermera ensemble comme on rassemble des prisonniers dans une fosse. Bakokanga bango elongo ndenge batiaka ba prisonniers nyonso tu bakotia bango na libulu. Bongo bakosambisa mapete bakofanda kuna sima ya nkoto yoko. Alors le Seigneur des armées commencera à régner sur la montagne. Kolo na mapinga akobanda kokonza na kobandela na ngomba kuna. Il y aura une lumière éclatante. Wana epai nyonso pole ekozala. N'est-il pas glorieux? Wana eza mutu yete. Joël n'a-t-il pas dit la même chose? Joël alobi maloba moko moko wana te prophète. Son éclat, le soleil se changera ensemble. Tout cela va arriver. Alobi moi ekobaluka na makila. n'est qu'après un long temps. Nyonso wana ekosalama. Kasi sima na mangonga nde bakusambisama. L'archange Michel descend. L'archange Michel akiti.
Celui-ci est lié, Yeoyo descendu. akiti. Et ce n'est qu'après les 1000 ans. Baoyo bakangami déjà Satan na bato na bango bakangi bango. Bien-aimé, Bongo bache kumba. toujours, Sima 1000 ans nde bayo bimisa bango. l'annonce ne commence pas seulement avec Matthieu 1. Elobeli ya liloba na Nzambe ebandi kaka na Matthieu te. Contient déjà l'ensemble Kasi du plan de sa ebandi deja uta Genèse. heureux l'homme. Kuna nde mwango na lobiko na Nzambe tina Matthieu ezotalisama. Le frère Aaron et le frère Goldner Ndeko Aaron na ndeko Goldner embrassaient le fils de peur qu'il ne s'irrite, albi vous ne périssiez. pesa lipepo na mwana pote mwana asilika te. Récemment, Wana elobami na kondima na kala. dont nous avons besoin. Versets 11 et 12. Pas mon fils ni ton fils. Mwana na ngai teme, mwana na yo, mwana na Nzambe. Nous comprenons cela. Soto sosole yango. Dieu a ordonné toutes choses Ndenge Nzambe apesi nzela na makambo manso, pour faire de nous des fils. ye pe akosala pe biso bana mibali pe bana basi. À nous donner une théologie quelconque. Ezali te kopesa biso ba théologie ya bato makanisi na bato. Dieu avait l'intention Nzambe azaki na likanisi vivre dans son royaume, ya kozala bana mibali pe bana basi na bokonzi na ye. de les rendre éternels. Et c'est pourquoi il devait lui-même se manifester. Alingaki ke bazala ya seko nde tinango ye mei esengi aya na momukili amitalisa. Il est dit du verset 20, Esaïe balobi na mulongo atukumi bale. bien, mon peuple, entre dans tes chambres, Libota na ngai ferme, kota na basuku na yo toi, kanga cache-toi pour mibomba l'instant, pona mwangonga que le jugement de la colère pamba te passé. kanda na Nzambe esengeli eleka. Que Paul écrit aux Thessaloniciens, Paul alobi na bathessaloniciens jugement de colère que vous êtes destinés, mais pour hériter. kasi bino bokanami te kaka na lisambisi la seko te, kasi bokanisami Nzambe akanisi bino mpona kokota na bokonzi na ye. Ici et là et tout cela. Malobana elobami bipai na bipai. Il est également écrit Ésaïe 26, verset 21. Ekomami Esaïe 26, 21. De sa demeure pour faire rendre compte aux habitants de la terre. Na esika na ye azoloba mpona kofuta bato na mokili. Fera réapparaître le sang qu'elle a englouti. Wana compte ekosenga ba compte mpona makila oyo bango basopaki. Plus ceux qui ont été tués. Baoyo nyonso babomaka. Cela n'a peut-être pas tout à fait sa place ici, mais je veux quand même le mentionner. Kasi bien que likambo nango eza awa te, mais nakobetela ngo lisolo. Il y a un peu d'humour. Ndeko moko azaka mwa makambo ya kusekisa. Il a vu une carte. Amonaki carte moko postale. Ba dessiner na carte wana ba crâne mitu ya ba crâne ya bato eza na ekati na lokasa wana. Dans un monastère. Bongo batiango kati na monastère. C'était effrayant. Ezali na bobangi. Je ne sais pas qui d'autre les a vus. Na ebite soki bato mosusu nini bamoni pe yango. Laisse-moi tranquille. Tikanga kimia. Il ne s'agit pas seulement de cela. Ezali kaka bongo mpona bongo te. Écrit tout le sang des saints. Makila nyonso tu ya basantu. La terre a été trouvée. Oyo ekali bisika nyonso. Oyo makila nyonso ekutanamaki likolo ya engumba oyo eza na bokonzi likolo ya bamikonzi na mokili. Zamba kosenga bango mabe basalaki. Alors ce sera vraiment le tour de tous ceux qui ne sont pas du tout visibles actuellement mais qui font leur politique. Ekozala ngonga na bato nyonso tu lelo bazomona na teme bazosala politique na bango na ndenge ya mabe. Et ils ont quand même des liens sur toute la terre, dans le monde entier.
tout se passe encore bien. Mais quand l'heure de Dieu aura sonné, lelo oyo na mokolo mbi bato bakomona ngo malamu kasi tangonga na Nzambe kobeta l'heure de Dieu aura sonné, tangonga na Nzambe kobeta sera en lumière. makambo na bango nyonso tuna mabe ekobima na pole na poisa. La question est, Ésaïe 26, verset 19, mutuna yango boye vivront-ils? Les cadavres, oui, ils ressusciteront. babibembe ekozala wapi? Cri de joie, ekosekwa reposer dans la poussière, car ta rosée est une rosée de lumière. bakoganga pamba te limiema oyo ezaka likolo na bango eza ya esengo À la lumière du jour. bango bakoizonga na mokili oyo baboma bango wana. Apocalypse 20. Apocalypse 20 Et les morts revinrent à la vie. bato bakufa Régnèrent avec le Christ. bakoya na bomoi. Apocalypse 20, verset 4. Apocalypse 20 verset 4. Une harmonie si glorieuse qu'on ne peut s'empêcher de dire parfait, parfait, parfait est Dieu et la parole de Dieu. Il ne manque absolument rien. bobongi be wana eza liloba na Nzambe ekozanga ata eloko moko te. Seulement à celui qui a l'accès intérieur à la chose de Dieu. bobele oyo kati na motema na ye azali na nzela ya liloba na Nzambe yende wana Nzambe akotala malamu. Au 66e chapitre où il est écrit au verset 2. Na 66e chapitre Esaïe Ma main a créé tout cet univers. loboko na ngai ekela mo nyonso. Choses sont nées. C'est la déclaration. Nyonso ebotami wana. Je regarde vers celui qui est humble. Kasi miso na ngai ekotala na moto azokomisokisa Et qui tremble pe azokolenga de ma azolenga liboso ya liloba na ngai à la pensée de ma parole. azolenga liboso ya likanisi ya liloba na ngai. Je cherche des gens qui écoutent sa parole. Azoluka bato bazolukoyoka liloba na ye Qui tremble. oyo bazokolenga liboso ya liloba na ye. Pas un homme qui parle. pamba te eza moto te moto akoloba ezali Nzambe. Si nous nous tenons ici devant, nous faisons que lire la parole de Dieu. Et cette parole nous est adressée. Oh, comme nous devrions trembler. soki totelemi awa mpo na kotanga liloba na Nzambe yango balobeli nango biso boni esengelaki biso kolenga liboso na koyoka liloba wana. Viens me parler. Te sosolo ete nkolo nde moto alingi kolobela ngai malamu. Permettez-moi de le dire ce soir. Pesanga nzela na pokolo naloba Seigneur kolo nous a déjà souvent parlé. asili kolobela biso Très puissante. kolobela biso na nguya makasi Si clairement, kasi si distinctement. Et comment étions-nous en sa présence? ndenge nini Avons-nous reçu, accueilli, qui a tremblé? ntango toyokaki ye Traversé par la moelle. ntango tozokoyoka liloba na ye elekaki kati na mitema na biso tozwaki mitema na biso kotutana obien ezalaki ndenge nini. Notre chemin, nous avons oublié ce que le Seigneur avait dit. Et nous, tokobaki nzela na biso toboseli nkolo na biso alobela biso. le Seigneur dit, le ciel est mon trône, verset 1, et la terre, l'escabeau de mes pieds. Nkolo alobi lolo ezali kiti nde na ngwende De mon mabele eza esika na ya kotambola. verset 2, ma main a créé tout cet univers. loboko na ngai ekela mokilo mobimba Est écrit, c'est ce que dit le Seigneur, oyo ekelamaki qui est humble, kasi qui a l'esprit brisé. moto oyo nakoyoka liloba na ye azali motema ezotutana na koyoka liloba na ye mpe azolenga liboso ya likanisi na Nzambe. Dieu a créé tout l'univers, la mer et tout ce qu'elle contient. Nzambe akela mokilo mobimba na nyonso eza kuna na kati, Mais où réside-t-il? kasi azokofanda wapi? Il dit, le ciel
ciel est mon trône. Albi lolo eza esika na ngai. Mais où est le lieu de mon repos? Kasi mabele esika na ngai kotambola. Bongo wapi esika na ngai ya kopema? Je regarde à celui qui est humble. Na kotala bobele oyo azo mikitisa. À celui qui a l'esprit brisé. Oyo aza motema na etutani. À la seule pensée de ma parole. Oyo bobele na likalisi moko na liloba na ngai ya azo kolenga. Akufukamela ngai. Bato ya motindo boye. Regarde, quelle est la combien d'indifférence? Quelle est la part? Combien d'indifférence c'est glissé, c'est infiltré? Combien de tiédeur? Combien de paresse? Nakotalaka boye. Nakoyoka liloba na Nzambe. Bato baza malili. Malili ekoteli bango makasi. Que les autres me le disent, mais je veux d'abord me laisser interpeller par Dieu. Mo akokanisa ata teke natika Nzambe alobela ngai bazalaka bongo te. Où est encore? Où est-elle encore comme un coup de poignard dans le wapi bato bakoyoka liloba na Nzambe lokola babeti bango mbeli na motema. Dissocié et que Dieu nous interpelle. Ete kososole te solo Nzambe nde moto aza kolobela ngai. Avec nous, commencer quelque chose avec nous. Kete Nzambe alinga sala eloko na biso. Nous approchons de la venue du Seigneur. Tozo pusana na koya na nkolo. Plus nous devons nous poser sérieusement la question. Kopusana esengeli to mituna peza na mutuna. Comme nous l'avons chanté auparavant, Ndenge toyambe on ebandeli dans l'éternité, na seko le temps passe, aucun jour, aucune heure ne revient jamais. ngonga to ezoleka. L'occasion ne revient. Si la soirée d'aujourd'hui est terminée, elle ne reviendra Ngonga mususu ekoya lisusu te. Soki bokutana na biso boye esili nango pe. Dieu a pu faire avec nous. Kasi tikambo yango Nzambe asali na biso nini? Il ne peut pas le faire à travers ceux qui sont devenus croyants. À travers qui peut-il le faire? Qui se tient à sa disposition? Qui? Nani yango Je pense. azo mitika na esika ete Nzambe asali ne musala. Azo mitika na disposition na ye. La parole du Seigneur, vous qui tremblez Bino ba oyo dans la crainte. baza koyoka liloba na Nzambe bozo lenga. Je veux encore entendre cette parole aujourd'hui. Qui? J'ai mentionné tout à l'heure le Talmud. Si je Na uta koloba likambo ya Talmud dawa na Israël. s'élève, il y a un seul verset que je découvre à peine avec mes lunettes de lecture comme ça en plein milieu. Verset mobo ezali na omona ona linete na ngai na lataki. Tout ce qui était vraiment au milieu de Lamentation la dernière fois, l'avant-dernière fois ou cette fois-ci, je le sens bien. Il y a un tout petit verset ou deux, et par colonne à droite et à gauche, en haut et en bas, tous les rabbins ont Barabe fait leur sagesse sur batalisi maele na ce bango. que Dieu a dit. Oyo Nzambe alobi na bango. Noyer Kasi tous les commentaires. nyonso tu wana edindami nde mpo bayebi oyo Nzambe azoloba na bango te. Seigneur, très bien. Lorsqu'il dit dans Marc 7, verset 7, Ntango azoba na Mark 7 verset vous 7. savez très bien annuler la parole de Dieu, invalider la parole de Dieu. Kasi Ensuite, bozosala malamu kasi liloba na Nzambe eza na motuya te kati na bino. il dit ensuite dans le contexte, mais c'est en vain qu'il m'adore parce Ezali que des commandements dont leur na mosala ya punda oyo bazokogumbamela ngai pamba te bazokogumbela nde makanisi na bato ya ngai te. rabbin, c'est quand il y a un rabbin pour qu'il vote une nouvelle loi. Barabin wana esengeli baponda mobeko mosusu kasi nde bamipesi makambo ya Talmud eloko moko te kuna na kati ya Nzambe eza te. Bango nyonso to badindami La parole de Dieu et tout ce qu'ils entendent
bakoyoka na bango liloba na Nzambe te. Oh nyonso to bazo koyoka ezali o ba rabbin bazo lobela bango. Que ce soit ce qu'a dit celui d'en bas ou celui de gauche. Ezala oyo moto alobaki oyo azali na se ya likolo bia epai na bipai. On peut choisir non. Et alors tout est vrai. Non, rien n'est vrai. Bakolobete boye wana eza sol. Na yebisi bino eloko moko sol eza kuna te. Eloko moko te. J'ai dû sortir de mon rôle. Na bimaki na lulenga na ngai muke. Qu'à cause de moi, on pouvait laisser tous ces commentaires à la mort pour enfin entendre une fois pour toutes la parole de Dieu. Pona ngai nalingaki batika bato nyonso to bayoka makambo na bango ya liwa wana bongo na sima bakoyoka liloba na Nzambe. Ce que la parole de Dieu signifie pour nous. Po biso toyebi nini yango liloba na Nzambe eza kolimbola pona biso. La parole a disparu et que seules des interprétations sont présentées. Liloba na Nzambe limwe kaka malobo na bango balimboli yango dezotalisa malokolo liloba na Nzambe. Des commentaires et des commentaires. Makambo ebele. Grande ville du nord de l'Inde. Na ngumba munene ya Inde. Je suppose où se trouve le grand séminaire biblique. Au séminaire ubimba ya Biblia. A parlé devant les docteurs, les professeurs et tous ces gens. Ba lobi liboso ba docteur, ba professeur kuna na Inde. Et heureusement, cette réunion était prévue dans la bibliothèque. Bongo bokutani wana e bongisama na bibliothèque. Vu des milliers de livres. Ngai na tikelo komona ba ebele ya ba livre na ndako moko boite. Dimension et des livres. Et vous pouvez imaginer ce que cela signifie pour un homme comme moi. Boko kanisa. Un seul livre de théologie. Lokola moto lokola ngai oyo natanga ta mokanda moko ya théologie te. Et j'ai dit après avoir lu ces milliers de livres, vous ne savez rien de ce que Dieu. Na lobi na bango simona bino kotanga ba mikanda ebele boyebi na bino eloko Nzamba zo sala lelo te. Peuvent se prendre la tête à deux mains et dire ces arrogants là pleine. Bako koloba na biso boye bato ya koloba loba oyo d'orgueil. Non, bato ya lolendo. Eza bongo pete, eza bongo te toza bato bongo te. Et sa parole est la semence originale. Liloba na ezele mumboto na ibandeli. Avec des rabbins comme ceci ou comme cela, non, c'est impossible. Liloba na ekutamuna na barabete. La parole de Dieu et tout le reste est mensonge. Oh nyonso bazo kusala eza lukuta. Dans les Saintes Écritures. Na makomi ya bule. Et elle ne peut pas être mélangée. Ekoki makomi na bule ko kusangisa mate. Qui nous a regardé avec grâce. Ngolo matondo na nkolo na biso o atali biso na ngolu. O ya fungule biso liloba na ye. Na bosembo na ye. Et si ce n'est pas un homme. Soki ezalaki mutu. Reçoit les remerciements mais seulement le Seigneur. Embele azui matondo. Kasi oya kozo yango eza bobele nkolo ndiye mutu alobeli biso. Pour nous, c'est lui que nous voulons. Yende tolingi. Tout notre cœur. Na mitema na biso mobimba. À sa disposition que nous voulons nous tenir. Tolingi kozala na disposition na yende. Ardemment le jour où il se manifestera. Toko sepela penza mokolo oyo ya kubimonisa. Pamba te lole ezali ngwende na ye. Mokili ezali etamboli na ye. Ndako nini bini bolingi kutongela ngai? Oya pe ngana ko kupema. Eyanu ezalaki quelqu'un d'autre fasse une proposition. Ezali na posa te ke mutu mususu asale proposition. Celui qui est humble. Bobele oyo aza komikitisa. Brisé. Oyo azana motema etutani na koyoka liloba na Nzambe. Dans la pensée de ma parole. Na likanisi ya liloba na ye. Qui tremble, qui accueille. Oyo aza kolenga. Pe aza koyamba yango. Qui franchira la porte des perles. Nani akokatisa ekuke ya basantu. Est-ce que ce sera moi? Ekozala yo, ekozala ngai. Au cœur des anges. Oyo akoya epai na bamitema na baanzelo. Que ce sera toi. Est-ce que ce sera moi? Ekozala ngai, ekozala yo. Le privilège
d'appartenir à cette foule. Biso tozana litomba munene ya kozala na etuluku munene wana pamba te tozingolu. Amen. À n'importe quel prix, et pas seulement à n'importe quel prix, mais au prix. Au prix du sang de l'agneau versé biso sur la croix. basome biso na makila ya songolo pakala te bobele makila ya mwana mpate Que nous serons là-bas. mwana na Nzambe nde biso tokozala wana. Grâce Amen. Na ngolu et la gloire kembo de notre Dieu. pe lukumu ezongobele na Nzambe na biso iyo. Amen. Levons-nous et adorons. Totelema bongo togumbamela ye tosanzula ye. Reste. Tata na biso ya Nous te likolo remercions de tout cœur matondo na motema na biso mobimba pour ta grâce, mpona ngolu na yo pour le privilège mpona lotomo oyo d'entrer en ta na présence. toza na yango na kokota na bozali na yo. Seigneur bien-aimé, je te remercie d'avoir reçu tous nos frères. Kolo molingami matondo ndenge na yambi ndenge oyambi bandeko na biso banso bali mpe basi Observer plutôt, pardon, tous nos frères et sœurs et d'avoir été aussi avec nous. bandeko na biso mibali mpe basi mpe kozala na biso mpe elongo na bango. Nous aspirons à voir ta parole Po biso confirmée, toza na posa ete tomona liloba na yo ekokisami vivante pour nous. ekoma na bomoi mpo na biso. Amen. Accorde-nous la grâce Pese biso ngolu devant ta face de voir s'accomplir tomona te promesses. kokokisama na bilaka na nyonso. Amen. Et si telle est ta volonté, Soki wana mokano na yo présenter à cette génération ton offre de grâce. totalisi na libota oyo bopesi na yo ngolu Comme nos cœurs sont reconnaissants, lokola mitema na biso eza reconnaissant pas assez pour ce que tu nous as accordé. tolobebele te na oyo opesi biso. Quelle grâce, Ngolu nini quel privilège. lotomo nini Au milieu de toutes les interprétations, au milieu de tout na katikati bandimbole ya matei boye se taire kolo na mokili oyo obateli biso. Merci. et d'entendre ta sainte parole. Koyoka lilobono ya bule Bouche sainte la prononcer. na monoko ya bule oyo etatoli yango. Oh, Haleluya. trembler en le faisant. Tozolenga na kosala yango En ta présence. kozala na bozali na yo. Des capacités. Mais nous croyons en ta toute puissance. Tokotala kozanga makoki na biso te Donne-nous, me tozotalela yo kaka. Seigneur, un tournant, une nouvelle rencontre. Pesa biso bokutani na sika. Nous te remercions. Tozongiselo matondo T'es exclamé, ogangi tout est accompli. nyonso ekokisami. Et en ce jour-là, Mokolo yango tu t'écrieras, ogangaki c'est fait. esalami. Alléluia. Haleluya. Mort ne sera plus. Liwa Alléluia. ekozala lisusu te o. Toute larme Okopangwisa habitera. bapinzoli nyonso ete Nzambe akofanda kati na baoyo ya Nous ye. te remercions pour cela. Tozongiselo matondo mpo na bongo Que ta parole est vraie. liloba no eza solo Nous avons part à ce que tu fais. ete okomisi biso na oyo ozosala. Nous Amen. t'avons loué. Tokumisi yo Soit ton Saint-Nom. na kombo no ya bule. Amen. Amen.